Tolandi nzembo. Moto akopesa biso kimia awa. Na lingomba oyo. Ezali papa Simo Kimbangu Kiangani. Batata na ba mama. Totala esikani ni nzambe azali komema biso. Kopesa matoi na yo na moto nyonso tute. Akoloba na yo makambo elongo baniti. Tolandi nzembo oyo jete kia uti koyemba. Topesa papa Simo Kimbangu Kiangani à travers maman conseillère Mbote eyo kana na kati na ndaku na nzambe kuna na nkamba ete awa na paroisse ya Saint-Ouen maman conseillère a telemi pona kozwa mbote ya mokonzi ya bule na kombo ya tata ya mwana pe ya molio mosantu micro epai ya maman. Bondel. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa to pesio merci na bolingo yoko lakisaka biso mokolo na mokolo. Nani ayebaki to kokaki komona mobu oyo ya 2025 obele yonzambe. Malgré mabunga na biso na mikumba na biso papa. Okotisi biso na mobu oyo tondi obotondi. Tokumisi nzambe na ngai ozwa lokumo ekoki na yo. Merci, merci, merci papa. Ya solo tozalaki na mboka ya Congo accompagné kiso. Malgré tozali traverser une zone de turbulence. Ya solo papa tolandi nzembo jeteki ya uti koyemba. Biso tozana nguya te ya kobengana satana bobele yo nzambe. Mama mwilo beta kingonga mutu aliboso yaki kovande ezalaki satana. Me kobengana ye ezali pasi te. Yangwana papa tala bana na yo, tala esengo ya bana na yo. Ndenge to kutani lisusu to pesi merci. Yaka kosolola na biso. To tika mabe to salela kaka ndenge yo nzambe ozali kosenga biso. So papa ti to kosilisa programme otambusa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Ya solo. Na kombo ya chef spirituel na ya biso ba conseiller to souhaiter meilleurs vœux 2025 ezala année ya ndenge mususu pate ba année nyonso eleki to lekisi yango na pasi surtout l'année 2024 ezala qui passe pour certaines personnes. Moi personnellement année wane ki année moko ya passe. Mais est-ce que ndenge na salaki tangu nyonso
to salaki ba bilan na biso spirituel poto kota na mobu oyo moko salaki bilan na ye solo ya mutu nzambe kaka mutu akoyebaka yango eza boye te meme biso moko makambo mingi tokoyebaka te osali mabe mais on se rendre compte te que osali mabe mais nzambe yazali na radar na ye oyo interpellaka biso à tout moment esika nyonso tozali toyoki matei kolesa biso kitoko biso banso tolandi ye mais sujet ne makasi eyalaki sur les réseaux sociaux ya solo mutu mwindu azali kaka na pasi esika nyonso azali tofandi na nzambe mais est-ce que on nzambe azali kotinda biso tozali kosala ndenge azali koloba mutu na mutu ayebi esika ya uti esika ya komi mais esika tozali kokende moko te ayebi ba surprise esili nanu te batata na ba maman peut-être ya koleka ezali koya eza nango musika te touti musika bakoko na biso bawelaki likambo oyo bakoko na biso bamoni pasi po ete lingomba yango ekoma lelo ndenge yango ezali me bango bamonaki pasi te ya komema ya mokumba yango parce que bazalaki na bolingo bazalaki na liloba moko papa Simoki Mbangu ti akendeki na ye me oyo bakangaki bango bipai na bipai bazalaki na botosi ya mokonzi na bango est-ce que biso lelo tokotosaka papa Simoki Mbangu kiangani oyo toza na ye na slogan kaka te mazali kosenga biso totika mabe tosala malamu metango mususu kotali oyoki kimbangisa za kobimisa makambo mususu tu te poses des questions. Est-ce que ce sont des vrais kimbangistes? Natunaka papa mukolomo ngodiangenda. Alobi il y a des kimbangistes en carton. Ngabiaba oui. Comment ça papa? Abissi. Il y a des vrais kimbangistes et des kimbangistes en carton. C'est-à-dire batu ya kodefa bakota na lingomba tango mama moyo la beta kingonga Satan mutaliboso ayaki kovanda toyebi yango to toyebi te toyebi toyebi yango yangwana batatana ba mama tozala mayele tozala différent des autres. C'est-à-dire bato bisoto komonaka bango wana binzambi mais bisoto monaka que bisoto zali sur une bonne voie. Tomi monaka supérieur par rapport aux autres. Effectivement, nous sommes supérieurs parce que makambo ya likolo ya se toyebi to toyebi te. Parce que likambo ko ya lobi ba prévenir biso. Yonangai tozali ba privilégié. Mais est-ce que tozali ko to sandenge bazali ko senga biso? Ba tata na ba maman ndenge na lobi ba surprise esili na nuté. Ba surprise ezali ko zela biso na liboso. Nzambe na mutu likesene. Je t'équipe sanga nanu likesene nzambe na mutu.
bokeseni ya nzambe na mutu nzambe akozalaka na niongo ya mutu te akotalaka misala na biso biso bato nde bato tozalaka na niongo ya tata nzambe malgré souffle de vie apesi biso mais tokosala kaka mabe malgré azali kopekisa biso mabe osengi pa ye kobundela yo na bitumba oyo ozali na yango nzambe akolonga kana ye kaka tolandi nzembo dirigeant tata biso bonne année tozali kaka na zone de turbulence mutu na mutu ezalika vandi kotelema te kanga ceinture no makasi po toyebi ndenge kolekela te tata biso bilombe bya yo toye kopesa yo maboko na mosala oyo tata natisa biso
toye kopesa tata molimo mosanto maboko. Malgré ba turbulence, yo zala kaka mwana bolingo mibeko misala. Ye moko ko défendre yo. Biso nde bilombe ya tata molimo santo. Totambola kaka na solo totale pai tozali kokende. Elonga ezali batatana ba mama tozala na biso na kobanga te bisika yo telemi telema kaka wana elembo na yo eza kosepelisa satana te satana kobongwa na nzambe te nzambe pe akobongwa na satana te mutu akotikala mutu nzambe akozala kaka se nzambe. Merci, dirigeant. Koreki, s'il vous plaît. Kimbangu Mosungi. Saint-Ouen, oye! Ah là là, tango na moni ndakwe tondi na zane sengo. Bansinsa ndenge nini papa pasteur. Ezo matatu ezaka en baisse. En baisse. Tokoti 2025. Température nge ubaka yo. Température nge utula ou fois trois fois nge uza. Oye! Ah! Natika kibino na nkamba bolonga kito bolonga kite. Boleka ki dirigeant. Po dirigeant sala ki makambo hein. Nazala kite papa mutayebisa kinga lobi dirigeant yaya salivre musala. Siko tokotala jete ki pona bimaki le 26. Eleka ki bien? Boleka ki dirigeant? Baleka ki bino hein? Bino boleka ki? Saint-Ouen. Allez, Koreki, s'il vous plaît. Les lotos belé, aïe, 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 aïe. Le premier dimanche de l'année 2025, Atana Misala, Bolingo Tozo Kokate, Mibeko Pasi, Ata Misala, Toko Tongate, Toko Tongate. Aïe, aïe, Talibisoan.
Merci Koreki. Saint-Ouen oye. Bana misala oye. Le premier dimanche de l'année 2025 oye. Bisoban rotel et malamin dans la pâte oye. Aïe 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 aïe. Metango musale ko banda na yebite soki toko sandenge nini ane o to changer est-ce que to yokani po turbulence les silina nutin ya makasi ezali koya me bisika yo vandi tiaka ka ceinture na yo koluka ko telema te vanda kaka na siège na yo zali kotele matoki ndo solisa muninga poto yebite turbulence sango izalaka na ndenge belé na bandi biso banso to fandi atozwa avion na linga ki exemple wana makasi po esuki saka mayele ya mutu turbulence nakotuna motuna moko likambo moko papa pasteur responsable asili kolobawa likambo ya collègue na bango wana pamba te des fois tango to solo la kana batu ezala na téléphone ezala même ba réseaux sociaux soki likambo moko ya pase bimi kuna batu mususu ba supportaka te mususu akosa la dépression mususu se suicider eza boete hein nakotuna motuna nandoki na mutu alokuta nani aleki mabe nani aleki mabe merci beaucoup Saint-Ouen oye ya solo na moniete 3/4 tolobi mutu alokuta parce que mutu alokuta akoki na ye kobomisa ta batu 100 na lokuta kaka wana ya memi batu pe bakufi eza boete hein mele musundo ki parent liaki neka mutu moko me mutu alokuta alokoti batu ebele
Nyenye. Atie batu wana na pasi. Boyina ni pe bozolo banate. Tomona kato tomona kate. Yangwana tozala kama kasi na mabondeli. Metango zali ko senga na nzambe na yo. Luka yo po tambola kamwa kitoko. Po soki tolobo tambola kitoko a 100%. Ezaka mwa pasi atanga pe na tambola ka 100% te. Mais na sala ke fort pona lekata la moyenne. Tozala na mabondeli makasi. Po ba surprise ezali koya ekuta biso zali ya kovanda ti avion ekokende ko atterrir. Yangwana batata na ba maman ya Saint-Ouen. Lelo nga na lingi to salata plus de 10 000. Tokoka. Nani alobi to kokoka mama? Ye moko ko yaka na 20 roba na misato. Bongo mine baza wapi? Jete ki oye. Tokolonga to tokolonga te. Apa ki oye. Bongo tona bino de pêche, c'est comment qui? Et comment? Ba mama oye. Bambisi to monaki to monaki te. Ba mama pula ye ko sila te. Ba mama na ngai ba mama bana botosi. Mais bateau ya batata soki ko yana décembre 2025. Papa Blaise. Aïe. Saint-Oye. En tout cas, na ko sepela mingi lelo tokomi na 2025. Veut dire soko tali bilongi ya batu. Tu te dis vraiment ba oyo ate. Oyo bana papa Simon Kimbangu kiangani. Na banzi tango na kosenga 30 personnes boyela nga 100 € ko monana. Mitango musale ko banda ba komiso ki banda ya nani na yebite. Jete ki oye. Kuna pe 10 personnes bako bima pe na ba 100 €. Ezali pas de problème. Dirigeant oye. On peut 10 personnes bako bima na 100 €. Katuka. Koreki oye. Bon, bino, ce qui n'a lobby 10 personnes et kozala mingi. Mais na kakoli bino na 5 personnes. Bako mona na 100 €. Bozali, Ba mama oye. Ba mama papa zane sengo na biso ko sakanate. Pamba te ba poussin. Bazo koma le 7 na lutendele. Ba poussin bazo koma. Musa lezo sale makitoko. Ba mama oye. Ba tata bo banga te soki biso to mboli to boa ke la bino ata mukie. Pied gauche. Bino soki na 5 personnes ba yela nga 100 €. Et comment nana? Olobini ni papa Dede. Maman, ma pied gauche, ma sala biso surprise awa. To sala tinsa numéro awa to senga bango 700 €. Ba yela biso 1300 €. Donc ma pied gauche nous moni na monka wana maman. Ezaki na mbula nini? L'année passée maman yango mona lobi ngai. To komi na 2025 papa. Yo ko so température maman soki pe to zaya ko bika
Yendo ko tala température na bango lelo. Ya solo hein. Fluki wo. Ah fluki na kine. Fluki wana zo na mama yoka bango kaka na kobeta. Okomona niveau nini Fluki wana komaka. Na kobeta. Na kobeta si moko comprendre. Mama ndengo zo mona bango wana. To salanti nsani awa. Mwana na yo mama Germaine Mbidangini. Mama yemoko ayana 1300 € mukolo wangu. Bona kamwe Fluki wana mama mikolo yo na MMSK moto zopela. Ah na sepeli. Mbongo na fwekota. Eza boete Ceinture à papa oye. Oye. Bon, ceinture. Ceux qui n'ont lobby 5 personnes na 100 €. Comment nana? Papa Nkundi, pour se défendre. Et comment nana te, et comment nana te? Ceinture oye. Papa Kundi Olobini. Mais mon condition qui a tout une question, on peut sa réponse. Et ça bon. Sainte Oye. Oye. Bonne année. Bonne année. Ah oui, photos à l'année Sengo. To sale la nzambe na biso. Wana to su ma pamboli. To lela kanabiso kaka, to lela kanabiso kaka. Ah. To tia penzambe l'épreuve. Biso soki to pesi. Lelo le premier dimanche de l'année. Aïe aïe aïe, quel cadeau te repèse na nzambe na biso. Oh ya koti biso na mobu oyo. To kopese cadeau ni. Liwa bako somba kayango te. Soki ba somba kayango mbele bato mbongo bazaka ti lelo. Mais sika nzambe silisila biso mayele yango wana. Mais yonanga to moni cette nouvelle année. To yebite ko apporter biso nini. Yangwana tozala na biso makasi atana misala po bolingo ezaka mwa pasi mibeko pe tokokaka te mata misala toyokani oyo batei biso tobomba pe tosalela po mokolo suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo saint oye. Saint oye. Saint oye. Na kombo ya tata mwana pe molio mosanto. Tolandi maloba mama lobi na biso. Ba Kongo baloba ka walongwe ngangu wanuka ezaku. Totonda o toyoki. To bomba pe to salela. Poete na mokolo ya suka tozwa na yango lobiko na kombo ya tata mwana pe molio mosanto. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molio mosanto.